Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tu bayebolinga kama mama Elianitu na pesi bino mbote mingi ebwe mavipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni ba santé na bino. Est-ce que bolamuki malamu? Wa bino mama Elianitu, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali nango. Tolamuki na biso bien, tolamuki na kimia. Topesi nzamba lola merci pona mawape bolingo na ye. Ndenge asili ko batela biso. Lelo naza na kati ya cuisine. Na cuisine na ngai na makusa na biso ndenge boyebi. Lelo tokosala eloko oyo tobengi cordon bleu na steak. Cordon bleu na steak na frites. En général, toyebi ke biloko bana mutu baliaka yango. Selon biso ba congolais, hein, toyebi ke eza biloko ya bana, mais mindele bango ezali bilei na bango oyo bango baliaka, mais biso bayindo tolobaka ke ezali biloko ya bana. Ezali na papa moko alobi asepelaka nango mingi kolia pe ba cordon bleu bona ba steak ndenge bana baliaka, ça change un peu. Olia nyonso koliaka pondu na madesu ezoyesa mabumu minene selon yenenga alobi moko kolia biloko ya bana esaka bien. Mais malheureusement biloko yango ya bana lobi mama azora kaka achango na kati ya mafuta chalalalalala ndenge bomoni nzungu oyo na sina bongisi awa nzungu oyo ezali pona salela frite. Alors nalakisa bino bien nzungu oyo na bongisi yango deja za na mafuta na kati pona sala nango frite. Sikoyo papa lobi atalaka ndenge mama salaka mama zoka boye nzungu mafuta ndenge za kaka boye ache biloko bana cholololo so mama achaka ngo akamati ache frites na kati akamati steak haché ache na kati akamati cordon bleu ache nyonso tout esali loko abitoto ya mindele esali chimbondation de trobango na chuluba esali chimbondation esali bitoto ya mindele. Sikoyo ye papa po alia bongo amonaka ke frite ngwe bimaka deja ekomi mwindu steak haché mwindu ba cordon bleu amona kango penza mingi kitoko te pona kolia elenge na miso te. Alors yango na ekoloba on apprend tous les jours na yebi ke ba mama boyebi lokola papa lobi boye seke mama o to bengi mwasi na peut-être ayebi pe ndenge ni akoko sala ngo na ndenge mususu te. Awa toza na kati ya émission Papa nous pour le mariage avec maman Elianitu votre deuxième maman. On apprend tous les jours. Moi makanisi o muke oyo mama Elianitu aza nango yango ya kokabola na bino. Na banzi mama amona ka facilité ezali po acha ngo na kati ya mafuta boye akalinga na frites na steak haché na cordon bleu mama amona ka pona eza facilité. Mais papa azaka na pose ya kolia yango akokolia yango te po papa mona kango kitoko te déjà na miso chimbondation bitoto asepelaka te. Na yango mama Elianitu na yekolekisa mama moko ozwi beurre na yo yango yo mama osali kaka mwa boye na kati ya kikalungu na mwa beurre kaka okoki kotika pe kalungu kaka moto mais lokolo lingaka mafuta ochaka na mafuta voilà pourquoi na lakisi kokoki kotia ta mwa beurre hein mwa beurre boye kaka na kati ya kikalungu na yo. Sima nango mama okamati steak haché na yo opposé steak haché na yo na kati ya kikalungu na yo mama. Moni steak haché za mibale opposé yango. Kikalungu ya munene mama ndengo chaka ka chololola na kati okoko bakisa pe awa okamati pe opposé eloko to bengi cordon bleu. Opposé pe yango bandi kobela elongo ensemble bango mibale babandi kobela place moko mama. Omoni mama ndengo chaka ka na kati ya mafuta oche frites oche steak haché oche cordon bleu esali bitoto bimisi mobali na yo azaka pe na posa ya kolia yango mais façon lambelaka mobali asepelaka te. Voilà pourquoi maman Elianitu votre deuxième maman mama la bino ya mibale ayoki mbela ya papa oyo na ayebisaki nga bi papa likambo te nakoluka ndenge nini solution ya kolakisa mama une autre façon ya kosala yango po yo pe okoka kolia yango lokola osepelaka nango. Et voilà pourquoi lelo mama Elianitu na bina sala boye mama amona ndenge mususu ya kosala biloko parce que mobali na azaka na posa ya kolia yango. Ba maman eza eloko moko ifoto yeba bandeko na ngai ke kolia eza malamu. Mobali asepelaka mingi na mwasi oyo aza kolambela ye pe malamu esalaka pe kaka bien. Kolambela mobali eza eloko moko eza automatique eza eloko moko ezali devoir ya mwasi. Po mwasi tango babalaka ye mama pesa conseil il faut yeba kolambela mobali na yo lambelaka mobali na yo malamu liesaka mobali na yo malamu ezali très important.
Alors na yango ba mama il faut kolambaka bien. Soko bali ye kola mobali oyo bali yeba mobali oyo bali alingaka kolia nini asepelaka kolia nini. C'est vrai toyebi ke mibali ya biso baza bato ya kwanga na madesu baza bato ya pondu na wangila ba bato bambika metala siko papa alobi ke ye pa asepelaka kolia biloko ya boye ya moko abengi yango biloko ya mindele. Oui c'est vrai eza biloko ya mindele po eza manyoko friti te hein ya pe mbala sukali te eza vraiment biloko ya mindele abi alingaka kolia ndenge wana. Malheureusement il a mbeli ya mama isimbaka te. Mama fongola miso tala omona ndenge mama eli anita kosala frites na ye na ndenge akotiango na sani nakoki mpe koservir yango papa akoki mpe kolia. Service ya kolia mama ndenge oza koservir mobali na yo na ndenge oza koservir bana eza ndenge moko te. Biloko ya mobali balambaka yango kitoko. Mobali azali mokonzi ya ndako ntango oza koservir mobali il faut servir ye bien. Biloko ya mobali po ezalaka bien mobali ale kitoko mobali asepeli pa ayoki esengo ke naza na mwasi ya solo mwasi ya bwanya mwasi ya malonga ayebaka kosimba ndako na ye wana nake kotala soki biloko na ngai ebandi kochange mwa moke. Moni mama ndenge na baloli voilà moni na baloli biloko na ngai boye. Sikoyo eloko na koloba pe ba mama biloko oyo ndenge bango moko basalaka yango ezalaka na mungwa te ezalaka na assaisonnement malamu te. Eloko tokoki kobakisa awa na kati ya biloko na biso oyo po ezwa mwa gu bastek wana ezalaka na gu te na ndenge ya bosolo po mundele assaisonnaka biloko ndenge biso bato mundi to assaisonnaka te. Oyo nanga mama Elia Nitu nakoki kosala nini nakozwa kaka poivre nazwi mwa poivre blanc mama natie likolo ya steak moni steak natie yango mwa poivre boye po esala bien natie mpe likolo ya oyo mwa poivre mais poivre wana kaka moto akopesa kaka gu mpenza te po biso tomesana gu minoko emesana na kolia kitoko. Nakokamata mwa bouillon de poule nanga moke nabakisi yango mwa likolo ya steak oyo eza na tourne te nabakisi mpe likolo oyo nasi na tourne kaka na steak natie mwa boye. Après nakamati steak nanga na baloli yango côté oyo mosusu oyo pe na baloli l'autre côté voilà. Na continue toujours na moi poivre blanc moi poivre likolo nango nakamati mwa bouillon nanga moke ya mwa bouillon de poule na susu na bakisi mwa moke po papa akoka kolia. Bana oyo babotami awa bameseni kolia biloko na classe lolenge bapesaka bango yango ezaka nango assaisonné te bana pe bamesani monoko na bango ndenge wana na classe yango bomoni bana mosusu na cantine balingaka kolia te po bayokaka biloko ezaka penza goûter soko alie biloko kaza na mama oyo alambaka malamu mama oyo ayebi kolamba ayebi kosokipe na bana na ye mama wana okomona amesani kolambela bana ne bien. Bana wana ta bakenda classe balingaka biloko ya classe te baboyaka yango a préférer soki aza pembeni na ndako azonga ya kolia biloko loboko ya mama na ndako ke alia biloko eza na assaisonnement te. Mundele ndenge alambaka na mutu mwindu eza ndenge moko te. Munde ayebika kotia poivre kotia na mungwa esili biso toza bato assaisonnement minoko na biso emeseni kolia mwa bouillon emeseni kolia mwa ai emeseni kolia mwa litungulu emeseni mwa pilipili emeseni tangawisi. Na likolo ya cordon bleu na tie nanga eloko te mama cordon bleu yango omoni na balisika obeko balisa ya pamba epai nga na tie mwa eloko na tie mwa goût ekota eza kaka na sauce na biloko oyo tobengi steak haché yango nde tie biloko yango mpe steak haché na yo wana mama so ozosala yango tia yango kaka mwa petit feu moto mokie po ekoka kobela bien na kati biloko soki oza kokalinga boye ebela bien tia yango mwa moto ya mokie otie mwa petit feu po ebela bien po soki moto eza makasi omona likolo biloko edoré écramé na kati kuna ebeli te. Nalobaka toujours na cuisine il faut kozala na patience ba mama na cuisine molambi azaka toujours na patience soki aza kolamba patience mpe ezaka mingi na kati ya cuisine ba mama. Et voilà pendant que steak na biso ezobela na cordon bleu na biso eloko nazosala nazokende opelisa moto nazokende tia moto na mafuta nalingaki na cordon bleu ebela
avant na entamer frites ba frites yango oyo là maintenant nazokende entamer frites oyo nazokende ko kalinga yango comme ça bokomona ndenge nini na ko servir na frites na steak haché mbala moko na sani pour que papa pe akoka kolia lokola ozana mobali oyo alingi pe kolia biloko ya mindele biloko bana baliaka mama sala plaisir okoka kolesa pe papa po ete akende kolia ngo libanda te po mibali ba congolais baza na sala habitude eloko na ndako po ebisa mwasi ke na lingi olamba boye bon mwasi musu pe mobali akoyebisa yo oboyi na yo ntango okende quelque part balambeli eloko yango akomi na habitude okende kolia kuna ntango azonga na ndako ona kolia na ngai te nzoka nde asalaki libanda on apprend tous les jours ba mama boyekola avec votre deuxième maman maman Elia Emeto. Et voilà, maintenant là tokomi na tango ya frite na biso yango wana voilà frite na biso yango yo totie na kati ya mafuta voilà tie frite na biso tozokaninga voilà soki oza na friteuse esalela friteuse ngai nazaka na ba friteuse ya professionnel yango naosala na ngai na kati ya nzungu po ba friteuse na ngai eza minene eza oyo nasalaka na service traiteur frite eza ya mokie moyen na sala yango na kati ya friteuse eza te na base fo mpe nakende osomba ata friteuse ya mokie ekobanda mpe koede bon ngai na ndako tozaka bato mibale lokola bana baza te yango na friteuse ya mokie te mais nakokende quand même nasomba friteuse ya mokie mpo bakoko ndenge bayaka ekoki toujours koservir. Voilà, tozala la frite na biso ebela après tokende na présentation na kati ya sani na ba cordon bleu na biso na steak haché oyo tosali lokola papa aza pe na posa ya kolia yango na lakisa ndenge tokoki kotia na sani epesa mpe mobali posa ya kolia même bana ntango oservir bango loko servir bana bien servir bana kitoko bana fo balia bien balia pe très bien eza devoir ya mama ya kolesa bana malamu. Et voilà ba mama finition na biso yango oyo e finition na biso yango ba mama frites na biso yango wana cordon bleu yango wana steak haché na mopanzi et puis na ba légumes tomate oignon moi poivron pour na ko accompagner biloko oyo tozokende kolia lelo nga moko mutu nazokende kolia biloko oyo lelo penza kudi ya kusabalala et puis na pembeni na saline na kamati na che ba sauce bomoni ba sauce na che pona kosala nini koliela ba frites pona ko accompagner steak haché ko accompagner pe cordon bleu na sali kaka biloko oyo papa lobike mama oyo babengi mwasi na ye achaka ona makati ya mafuta ebele eleli cholala bimisa pesi bana mama koki pe kosala sani ya boye opesi bana balia esala bien bana tango ba parents bana bomo il faut balia ka bien tango mama oza na bomo elesa bana malamu. Bota la sauce yango na sali sauce au barbecue bomoni sauce nanga sauce au poivre oui sauce au poivre pour le barbecue yango sauce nanga na sali na linga yango mingi sauce oyo eza vraiment kitoko po nanga na sepelaka nango à part sauce wana na saleli pe mayonnaise mayonnaise yango oyo bomoni atie na kati ya sani à part wana na saleli sauce na biso ya crédité po na kolela tomate eza biloko oyo nga nalingaka kolia yango nalakisi bino à l'occasion lokola papa oyo asengaki sani na biso yango oyo mama omoni sani soki opesi papa sani boye papa akolia kitoko akosepela moi place oyo etikala eza place mpona papa alela frite na ye akoka kokata cordon bleu na ye akoka kokata biloko na ye mpo alia malamu omoni mama yango oyo on apprend tous les jours ezali façon présenter biloko na kati ya ndako awa na salade te po papa bengaka na ntongo wana na salade te soki mpe salade ezalaki nakoki mpe kokata salade kotia na mopanzi mais ce qui est bien naza déjà na balégume eza na mopanzi wana bomoni tomate eza wana mwa poivron ezali mwa litungulu ezali yango ekoaccompagner biloko na biso oyo ya lelo donc sani soko osali yango boye mama oprésenter papa ata akolia mingi te soko alingaka biloko yango te mais akolia quand même parce que osali chimbondation te otie eloko nyonso na esika nango soki oki kosala cours ya cuisine bakoyebisa yo avant de manger avec la bouche il faut manger avec les yeux avant kotie biloko na monoko po olia osepela nango
il faut lia ngona na misu soko lia ngona misu na munoko pe kolia malamu ezala biloko mosusu otalika na misu ekati ya petit soko sobo yango na misu na munoko pe okosepela nango te. Voilà, o ezaka pona ko répondre na attente ka ko répondre ndenge papa lingaki ndenge yebisaki ngaki ndenge mama o babengi mwasi na ya salela kango yango mameli ya nitu votre deuxième maman aina mwa touche ya kolakiseki okoki kosala yango boye papa akolia yango malamu. Naza ko rappeler bino boza na kati ya émission préparez-nous pour le mariage. Tout ça, ça fait partie du mariage. Pour moi, si nous sommes kenda kalibala, et le roi bosso balakisaka moi si sois fiancé, il faut yeba kolamba avant balakisa makamwa mbetu, balakisaka na kolamba, il faut yeba kolamba, il faut yeba kosukipe na mobali malamu, il faut laisser mobali malamu. Ya solo mboka to mesana biso pondo na bafumbo na bafufu na biso mais sope mobala lobi na posa kolia cordon bleu to kolia frites tala ndenge okoki kosalela yango alia sepela bosa abonné massivement na Eliane Nitu TV et surtout bosa na te ko activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que ceux qui maman Eliane Nitu a une vidéo ya sika en ligne. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba nbeshne bana betu bronze. Bye bye.